Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Balandino, soya Mama BBC, bah bonjour, bah bonsoir. Et si qu'ils ont amené les binos partout dans le monde, bah bon dimanche. Et si qu'ils ont amené les binos, vraiment bandeko. Tokumisika Nzambe, ils ont toujours slogan nanga ya koloba keno. Grâce à Nzambe, nde ya motuya na bomoi na biso na mawana elikolo na biso. Voilà bandeko, kota aimer partager ceux qui ont ba liboso, s'abonner et que ça biso toujours bien. Bah au pe ba koma ba membre. Il y a BBC Mpoï TV, bandeko, n'hésitez pas. Et ça, toujours biso bien pour nous soutenir, pour encore pour nous push chaîne Nabiso et Kende Liboso. Bandeko, boyebi keno, BBC Mpoï, na finga ate, na sala nanga ba analyse, nanga ya réflexion et na zone ça nanga ba toujours nanzela parce que balobi loenge o eza sur les réseaux sociaux, surtout dans la communauté congolaise. Parfois, il faut toujours que ça la différence. Voilà. Je crois à titre Nabiso Bomoni, photo et miniature Nabiso Pe Bomoni. Tozana Nouana parce que sur internet ou encore dans les réseaux sociaux, c'est toujours Belleville TV, oh, c'est toujours Emataki et Kitaki. Et surtout, Nenga Outaki ça 6 ans. Il y a chaîne Naye, vraiment, bah, félicitations. Nabelar TV, Naye Mokope Poutine de l'écriture, 6 ans wana ils ont mérité parce que tout le monde qui tout le monde ba film et tout tala et vraiment Moussa les autres qui est vraiment bien malgré il y a les hauts et les bas, beaucoup de gens ou encore Tokyo le Bakeno, communauté Nabiso communauté moko ba ndoki, communauté moko boye ya mal à la tête. Alors, et mon akabola mouya moutouté, il y a toujours qu'à créer des moutouba problème. Alors, biso ba moussou ba maman BBC, on n'est pas là pour na kolande la peut-être bateau ba fingi, bateau ba sali non. Nous on fait toujours la part de choses. Voilà bandeko. Merci na bandeko nyoso ba komela nga na ba auto bengana vraiment merci que mon Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Na ina sur la moi mouké sur panneau, hein, parce que nous sommes anniversaire il y a Belleville à ça qui fait tité alors bien que ça a fait 10 ans et bah fait mingi une année 5 ans 10 ans 15 ans et tout voilà et à qui surprise moko na ba communicateur nae bah ça qui est surprise ya ko cha panneau na nzela ou encore na commune oya komela a kolelaki oizaki commune Ngiringiri si je ne me trompe pas et voilà Tokyo il faut to lobela yango tout ça ilango moi makelele muke malgré na oti komona place moko balobi ke non pano wana nde nini kolinga kaka lokumu bon eloko na kolobela ba abonné na nga bandeko ye moko Belleville abimaki alobi alingi bato ba finga te. Effectivement, bandeko, lorsque namoni eloko wana surprise au basala qui Belleville ya kocha pano na commune ya Ngiringiri ba continuer pe ya kocha na ba commune mususu. Eze eloko moko oyo ngai personnellement BBC na sepeli nango et félicitations na équipe ango équipe vraiment telemaki vraiment ba félicitations na bango na ndenge ba kanisa ki eloko wana kotala Belleville azo mérité pe yango pourquoi pas azo donner un plus na mboka na biso pourquoi pas pe photo na ye batia pe panneau moko ya photo na ye kuna likolo. Alors eze eloko moko ya bien nous savons tous famille libota bozela te ke no batu nyonso bakoya ko betela ngo maboko. Là vraiment au moninga na so préparer encore na lobaka nanga kabo bon s'attendre te que non le quoi ba tche panneau nga na sepeli yo sepeli o ana pe a sepeli mais c'est tout le monde que batu nyonso ne ba sepela non c'est pas tout le monde ba ozala content ne loko ana et surtout ba o balinga Belleville ba ko cholango et c'est comme ça avec nous la communauté congolaise ate loko eza bien soko inaka mutu ko chola yango. Alors wana eza ki bonzambe te dans la vie parfois ezala kata bien au sel kaka hypocrisie que
obimo ya koloba keno ya pano wana nde nini alingi kaka nini ay bandeko. Voilà, namonaki sortie médiatique pe à Bellevue. Bon, donc elle avait aussi lancé un message jour et anniversaire après surprise au balakisa qui est message qui est vraiment très profond à oyonga na yoka ki ya koloba keno bandeko soki bo défendre nga bolobela ngai ba communicateur na nga nyonso bo fingate vraiment na sepela ki ne loko wana. Vous savez, dans la vie il faut toujours que ça la ka différence quand na uti koloba awa. Lorsque na lobi bongo eza pona nini bandeko ebele bazolinga na ngambu na bango bato baza pembeni na bango basa nini bato baza pembeni na bango basunga bango. C'est pareil le quoi na Bellevue na okoloba bandeko dans la vie ata yo zolandanga kolinga te peut-être entourage no bato oyo okotisa na vie na yo bazala bato moko o bakoya ko pull yo down ou encore au bazala bato moko o bako kitisa yo nga na sepeli na acte oyo ba communicateur ya Bellevue o surprise basali na donc Nathalie donc nazwa ki tananga Nathalie na bino Bellevue azape na bato o bazana mito ezo sala pembeni na ye. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important na ngambo ya Bellevue kolanda na musala zo sala. Il faut zana bato o ba osunga ye bato ba kopesa ba kobakisa mayele na ye. Ngai bebe sene na zo episa bino bandeko. Moi je n'aime pas kotambola na mutu oyo aza mayele te ou encore na mona keno et pas mutu oyo. Peut-être parce que zala ka balobaka libo musapi moko etonga te. Alors il faut 2000 sapi peut-être un tonga mais oh non ozala ne pembeni aza nani bandeko. Alors surprise wana il fallait kaka boza bato moko bazala ka bato moko mutu fonctionnaka. Alors na sepela ki na surprise wana et là qui c'est que non il y a beaucoup de surprises ko ya na ngambo ba communicateur pona Bellevue. Là vraiment coup de chapeau na bango. To na ngi siko na loba boy. Bomoni guerre ango na ochama ina monoko te. Guerre o ezoleka na réseaux sociaux ya Bellevue na sila bisala. Ngana loba na nga bandeko na chaka mai na monoko te. Ça fait très mal. Ya yo star. Ozaka kawana ya koloba keno, ba entourage na encore ba communicateur na bazara na ka pona ba insulte. Ça fait très mal et ça vraiment passe. Moi je me demande, est-ce que lorsque ozomona ba communicateur na yo, ozomona peut-être entourage na yo, bazana ba insulte trop, bazana est-ce que bazo apporter quelque chose na vie na yo? Nde question nga na zomi tout na bandiko. Pour ngandi na za boye bandiko no que jamais ko vanda ka boye baye. Olobi ku ba balobi boye kende nango boye. Bokomi ko sala pe babilo, c'est pas bien. Mutu soki déjà za na étoile, mutu za na ba talent na ye moko boye. Linga ozala na batu oyo bako sunga yo na talent na yo encore na mayele na yo. Kolinga te ocha batu moko boye oyo ba yesu ko pull yo down ba ko créer lo ba problème donc donc ti na ba collègue na yo okabwani na bango. Tobo ite réalité à réseaux sociaux eza mususu. Mais moko kolinga te kaka keno ozomona mabe eza mais ovandi kimia. Lelo o ekokomela yo peut-être avant bato peut-être bazana poto bazali banda o bami bengi ba fan na yo avant ba koma il fallait peut-être bato o zana bango mina na mboko o zana ngwana ba collègue na onde ba koma. Est-ce que vous se rendra compte nango? Alors nalingi na lobani na ina lobake na moni que no Bellevue aza vraiment na ba communicateur oyo mito ezo sala. Parce que azana besoin peut ba apporter les un plus. Ce que dites-moi ceux qui peut-être aux gens abattu moko bobango ka ba finga après rapport ba opeso rapport ni. À part rapport à koloba keno to finga ki bango kuna ou encore okuna baloba ki boye biso tozo kende ko pelisela bango live to lobela pe bango boye. Est-ce que vous comprendre place naza? Et ça ka passe ya komona façon makamongo ezo kendele na soni. To mona ki Bellevue atambola ki lobi pas avant-hier jour ango ya surprise. Bellevue azanga ki eloko koloba na surprise wana. Elle s'attendait pas à ça. Elle est plus focalisée na ba film kokoma film. Elle a plus focalisée yako gérer peut-être batu pour na film ne kende bien. Il fallait que mutu moko boye aza pembeni na ye pour asala eloko ba sali ya kochapa non.
namoni bato balobi pano esali nini alingi kaka nini non balingi mene bachola famille libota na oyebisa bino boye boza na bino focus elo mo kaka na osenga bino boza ka focus parce que na minute emata ekita guerre ekozalaka nango kaka loba ke non bato bango moko bazwa ba conscience tant que bato no bazwa ba conscience te toki peut-être ko ya pour répondre bango te il faut leur laisser. Vous savez pourquoi nazo lo babongo pour ceux qui ont continué na ben wana yo po komi muto liboma yo po komi peut-être pe ceux qui pe nini. Alors belle vie asuki na ye akokoma ba film asuki na ye na ko gérer batu ko lakisa batu ndenge ba ko jouer et tout ba tableau et tout mais ayebaki makambo ya panote ayebaki makambo ya panote c'est juste batu o baza pembeni na ye nde ba boule. Est-ce que vous comprenez de place naza nanina fongola bino bato dans la vie yo ki ozo sala musala moko boyo ozo briller na musala moko boyo ba o ba ko za pembeni na yo ba aider yo. Belgique azaki na temps ko raisonner peut-être pour na panote. Belgique pa ba ne ko s'attendre te que non un jour pe ba ko cha panneau ba ko cha panneau na photo na ye na kini wana. Mais vu que ou encore azana batu o ba za pembeni na ba mitu esa esalaka. Baza wana teka po na ba insulte. Baza wana po ba push pe star na bango liboso na ndenge elongo ba mi. C'est ça. La grande famille aimée partager tosola vraiment ya ebele, tosola vraiment ya ebele parce que nazo ki temps, na sali au moins 3 jours ceux qui 2 jours nazo lancé té ya nazaki un peu trop surchargé et surtout na ndenge chaîne na biso ezala na moins problème tozo zela moke YouTube ndenge koloba et voilà toko voler biso nyonso toko fly. Alors famille libota naza na besoin ba soutien na bino bo aimer bo partager bao ba komela kangai merci bao pe ba binganga merci vraiment ba nekutoza wana pona ko sungana na ba idée nga personnellement ta ndenge belle vie a lancé message ba communicateur na nga nyonso partout dans le monde ceux qui défendent nga ko finga te bao ba finga te déjà maman bébé ça a déjà parmi parce que nga na mona ate tango zoya opedi si bo bandika ko finga obeli liboma na otuna nan obandi liboma tout na kaka. Mais côté la façon Bellevue a travaillé, moi je ne pense pas que non azo mérité peut-être ba communicateur na ba lukela ba problème. Je ne pense pas. Par contre ba communicateur na ye, il faut ne ba porter les sous implice. Et tout le monde déjà félicitations à eux. Na lundi intervention, il y a papa Serge Otobengaka pasteur patron. Alors baki loko moko na okaki pasi na mutema otali âge ya pasteur patron otali belle vie na oki pasi yako tala moment au belle vie azoleka na nango na sens que non ba insulte kaka fonating pasteur patron alobi belle vie ndenge zo indaka na internet awa à tournage elle vient tourner, à diriger bien boye. Parce que le patron a parvenu à koloba air moko to kenakata na kuzu na pointe aux abatu. To bi mère azama kasi. Ne ba makamnyo sur les réseaux sociaux. Azoya toujours ko travailler. Et nous sommes dans les bons, c'est comme si rien n'était. Et à la fin, cette dame souffre intérieurement. Tokyo le bate que non, belle vie malgré Toko Benge que non, une femme forte, belle vie boye. Laissez-moi vous informer que non, bandeko, elle souffre intérieurement, mais elle essaye de surmonter. Po, ayebi que non, monguna plan na ye, ezaya, donc, à longola, na présence ou bien à longola, inspiration ba film. Mais elle souffre intérieurement. Yango yoka ki l'autre fois dans le baki bandeko. Au moins tato matin na prière pour na belle vie. Na monité. Lelo soki belle vie azate. Na lobite que non belle vie a okufa. Il faut tout ça que to lobaka. Na monité que non si aujourd'hui belle vie n'est pas là, na nyakoki ko joie place à belle vie à surmonter ango et puis to bossani belle vie. Je ne pense pas.
Alors, elle mérite mieux. Ya kolobake, non? Bandeko, boto tchai na ba prière. Comment na pasteur patron na âge à pasteur patron a informe. A lobby en a monté manabi. Cette dame souffre intérieurement, mais elle est forte. C'est une femme à se féliciter. Bandeko, kozo ba insulte chaque jour. Bato bakende kobimisela ko ba makambu moko o ezanga mutu ezanga makolo pona ko déstabiliser yo. Mais la femme, elle est toujours forte ya ko telema ko diriger chaîne na ko diriger ba film na ko komaka ba film ko sala tout ce qu'il faut pour na famille libote CP là. Mais elle est à féliciter. Ngana zo mona te bandeko. Ya tota la ba film, toti kota la film ya avocat. Oh, écoute, on a qu'il fallait na salle lango analyse tellement week-end nazaki un peu trop busy et dans les canines je crois déjà l'obina va bien c'est biso non affiché hein il y a film to la tour alors je na otala no batana nga il faut na salle lango penza nini et analyse moko parce que film anezaki vraiment très profond. Et là qui si ba posa ils autres à moi si et là qui si ba famille ndenge se comportaka et là qui si ba avocat façon ba komi ko vi ko sala makambu na bakini wana et tout donc ezaki na ba point ebele na kati il fallait tout fungola ngo peut-être na bato ba comprendre été aimer partager la grande famille so na bana zonga na sujet nanga pasteur patron à lobby elle souffre intérieurement. A ko diriger biso papa musale sili mwana benani et pas bimi akei. Et lorsque zoya comme si rien n'était mais internet zo yinda ba mata ba zo finga ba kiko bimisa ba histoire ebele. Est-ce que boki ko imaginer kaka musala neti belvi azo ça. Yango nga na loba qu'il faut une fois passer dans le bique non bande ko to solo la les présents. On n'a pas besoin de les passer. On n'a pas besoin de les passer. Dans les passer, on va les passer à moutou. Tant qu'on soit les passer à moutou. Ozala kanaye. Ou encore les akaka débouche à l'oreille. Mais on a dit que non débouche à l'oreille, ou qui quoi que l'obéir la yangote. Vanda kimia parce que oza sur na makambouana te parce que ozala te. Ça fait mal. Et ça passe si bandeko. Beau aimer, beau partager. Même la maman est moquée, hein. Mon longue ma casse. Pardon, bandeko, beau partager les gars. Et ça bien. C'est-à-dire que lorsque on a une analyse, on a fortifier mon moko. On a lobela famille libota moko ya koloba. Boye ba que non, tant que belle vie a kozala wana azo travailler. Batanyon so a kozala azo travailler. Bon s'attendre toujours que non, il y aura des insultes. Il y aura toujours des insultes. Alors famille libota boye baka ko surmonter en koloba que non, na kati na bino bolobi ka que non. Ah ezaka pona ba olinga ba déstabiliser mutu. C'est au moins ça bandeko. Et lorsque pasteur patron a lobi bongo, Nathalie na qui passe na mutema. Nabi ah Seigneur. Ce que vous avez dit penza que non, mutazo sala mabe mutazo linga ko boma mutu. Ozui penza soki makala moto kiti se lié. Mais les airs moko peto se réserve kana mabe musu to ça na sa moyo malheureusement. Qui suis-je ou encore yo zanani pour juger belle vie? Ngana okyo juger belle vie tout comme na kolinga pete mutu moko ya ko juger nga. Biso belle vie za na bola moi za na mabe na et tout ce qui est ce qui belle vie ce qui passé ce qui nini non. Biso to yebi belle vie soit disant que non belle vie aza actrice aza comédienne. Tout se focaliser ou encore to téléma na ba film o ya komela kabiso. Tout ça netinga na za na tante ya kokene kokota place o bazo finga belle vie. Na za na tawana te. Donc na vanda kabandeko nga nazara mutu moko nazana mutema mawa wana na yeba ate. Tant na landi belle vie. Tant balakisi pano avant di kimia ngai koto na leli. Na lela kinini. Nathalie na obita moi so. Ah ça makambo bien. Donc c'est important dans la société. Pourquoi les gens ne balingi étaient? Pourquoi bato bazolinga kolongole na mokili? Pona nini?
Mais je sais que non, il y a un Dieu. Je sais que non, il y a un Dieu. Il y a tellement de souka. Ce qui bon la ti lelo Belleville azo vivre. Bon mon lelo Belleville azo continuer ko komela biso ka ba filmer. Il y a bien o ezo édifier ba filmer o ezo la musa biso ezo fongola biso mémoire. C'est-à-dire que non zambaza. Pona ye moko nenga za wana tata ngwazo zo mutuka na bimia ke musala. Kolana na ba réalité o eza sur internet na kombo na ye. Ce que ça ka nzambe te mbebe vie pasate. Tous à la série, tous à encore sérieuse. Alors il y a Dieu dedans. Fabi Libota, au moins la minute, je vous dis vrai. Peut-être que maman bébé ça loba kiango, maman bébé ça loba kiango. Bomoni moma o, binobo kanga bo captain o kana mutu. Tant que belle vie, akobanda toujours ko koti sa ba film. Plus akobanda ko koti sa ba film, c'est plus pe ba insulte kozala. C'est plus que no ba makamuma be na ngam ba kobanda ko loba na kombo na e kozala toujours. Alors, plus, pour netinga, au moins, on a se focalisé dans le kaba film et quand tu na mbangu 16h30, biso total en 17h30 awa. Mbangu na pelisi Nathalie. Si s'agit à quoi ça il lango analyse na ko salela. Na ko soutenir nani star na nga na ndenge wana. C'est pareil ceux qui na ko loba na fongola. Parenthèse muke bandeko. Ya Karine Mukonzi. Je sais que nous les gens bato mususu balingaka ete, na bato mususu balingaka ye. Mais moi je l'aime. Parce que ceux qui ont yebisanga que non Karine Azamabe, Belleville Azamabe, ngape Azamabe, na yo wana ozo qualifier mutu Azamabe, yo poza na mabe na yo. Bota la niveau ya communauté congolaise, niveau ya mutema mabe ezalaka. Belleville azo sala musala kitoko. Mais je sais pas pourquoi bato bazo linga ko kitisa ye. Pourquoi bato bazo linga ko briser ye. Pourquoi bato bazo linga ko sale mabe. C'est pareil na Karine Mokozi. Azala kala mabe na ye, azala na bolamu na ye. Lorsqu'elle était enceinte, azalaki na zemi na ye. Mais bota la communauté congolaise ninge telema. Soit disant ils azemité. Azala ba mabe na ye. Est-ce que ngana zawana pona kwa ko yemba mabe na ye? Non. Ngape na zala mabe, yo poza na ba mabe na yo. Je voulais juste que sabino niveau ya mutema mabe ezala na communauté congolaise. Communauté congolaise qui bien pakolo buzoba awa, c'est comme si bo vivre yango na uti koloba awa. Ce que ezali solo kaka ya de bouche à l'oreille ozala te à quoi bon ya quoi ko pelisa kabera oloba. À quoi bon? À quoi bon penza bandeko? Ça fait très mal ya komona communauté moko boye. Non non yeba te so to vivre na jungle. Non, il y a battu sur le vivre à place à Banyama. Pour réflexion à Batou, et ça tout autre. Et l'objet est à Karine Mokonzi. Belleville a rwandaise. Elle est congolaise. Ce qui te le solo la penza pembe ya pembe bandeko. Belleville elle mérite. Azata mutumo que nos gouvernements il fallait soit en charge. Parce qu'elle fait la fierté. Elle fait la fierté. Pour peut-être tout le monde a maman top wana. Tout le monde a papa pasteur patron wana. Tout le monde a peut-être mikolo, ba maman kulutu ya Belleville, ba papa kulutu ya Belleville. Ba o ba joua kana Bellart TV. Je ne pense pas que nous ceux qui Belleville azaki mutu mo boy terre à terre ba banda ko jouer. Et biso nyonso to yebi ke non na kini wana na minito na comédien nyonso. Asa na souci attaque no Belleville bengaye a jouer ta tableau moko et pas Belleville juste bato ba monnaie pas Belleville toko sango te to lo bango pe bazawana na yoka kutu na diseki grâce Luzolo azoba ke non na zo visibilité makasi na Bellart TV ezaka souci na nga eza facilité ke non lelo ke ne ko jouer pas Belleville. Et ça facilité parce que eza chaîne moko répété, eza chaîne moko bo misal les arabiens, eza chaîne moko bo ekeno, soko leki kuno zina o makambo. Tout le monde a ba no Belleville azo formé. Grâce nous la loba jour kaka ba benganga, c'était je sais pas ce que ça 2 ans passé, ça dans ba théâtre oyo, ba série oyo Belleville ba ko ça ba série ya nani, ya Majabu. Grâce nous la lobby que non Jérémie da benganga na ko jouer sécurité car place na bato bazoko ta pona okekoyemba abukanate atalaka kutu nini tala bi ngone za Bellart TV ça na kindi s'il y a d'autres personnes bazo reconnaître chaîne wana
Pourquoi bino peut-être famille Libota, vous allez vous emporter peut-être la femme, na place moko bazo ninga ko dénigrer, bazo ninga ko kitisa belle vie. Netinga, depuis na yozana nga na souci na ngote, parce que na comprendra. Mais eloko moko ezaka ke non message au Belvia loba ki ya koloba ke non ceux que oza communicateur nanga partout dans le monde n'insulte pas. Ça la analyse non ça ba émission na yo na ndenge ya bien mais n'insulte pas. C'est quelque chose de bien oya lobi. Ata ba doit koloba ke non hypocrisie. Ils a passé. Ils a passé. Bandeko bo aimer bo partager bo komelanga na ba commentaire focus famille Libota focus ba félicitations à bino hein famille Libota il faut toujours ko féliciter à bino si ceux qui lelo belle vie a commis à niveau ya commis 6 ans il y a pas 6 ans il y a ba réalité belé elle-même elle a bien confirmé à koloba que non Nathalie Boyena moni peut-être RDC Nathalie Boyena moni peut-être ba comédien Nathalie Boyena moni famille nanga Nathalie Boyena ko mona famille Libota. Alors, aïe, lancer message à Robake, nos familles Libota, boza combat nanga. Ce qui boza combat na ye, c'est-à-dire que non, il faut boza la fort ou encore forte pour na ye. Pour ye pas à makasi. Ce qui a confirmé en gros, moni en gros que nos familles Libota boza ba combat na ye. Alors, moko ce qui bo moni place moko bazo finga. Pour na ninga nazo comprendre te. Ba chaîne o ezo lobe la belle vie, eze belé. Ole qui s'attend à kokende ko vendre peut-être on a 1 heure 2 heures du temps au yo kanenge bazo finga belle vie. Est-ce que c'est normal? Peut-être on a okoti a Hollandi maman BBC parce que maman BBC ça ba analyse na e. Il y a réflexion. Nazong sera toujours batunanzela na télé melaka ba anti-valeur. Peut-être on a yo pe loko moko boye ba kate maman BBC na longoli yango boye pa mbala moko yo poko maman BBC lo mo ba na pe ko comprendre te maman BBC azongi so penza na zéro comprendre na comprendre maman BBC alobaki. Bande ko bolinga te lokwa nani Belar TV ezawana. Ole ko kende ko landa peut-être place moko bazo finga belle vie. Mais ba film combien boko tika na chaîne na belle vie na ozongi ka na ba film ta ya kala. Otali oseki surtout na ba making of. Ponga making of e bomakanga penza ba aventure basalaka. Ngana za moko so na aventure bona zina nga ba making of wana na ba nazongi sakango nazo seka kaka. Nazo seka kaka. Donc na kota on dirait na kota na kati ya télévision. Alors, mieux vaut au lieu où la place moko bazo finga belle vie, tchata ba making of. Au moins na ndenge tanga basaka ba aventure na bango vraiment ezala bien ngana sepela na ba making of wana. Voilà la grande famille ezanga wabino mama BBC. Je crois to banda vraiment musala, tout ça qui n'a problème moko na chaîne na biso. Alors on attend ce qui YouTube a holobanini, tout ça wana, voilà. Beau soutenir chaîne, on est là tous pour la belle vie. Ngai personnellement, n'accuse jamais qu'on s'est mêlé place au peut-être bazo finga, encore place au bazo linga kolongo la mutu na mokili, ou encore place bazo linga ba boule pour la basala ya mutu mabe, non. Et si longtemps cette personne a salibino edo ko mon côté, et si longtemps que cette personne, bo vanda na été, bo lia na été, bo yebanité, mais aux autres en monopole, kaka ya combo na monopole de midi à 14h, ça fait très mal. Alors 6 ans yangoyo, il y a Belar TV, pour nanga peut-être dans le bas, Belvia elle a toujours forte, à ça surmonter déjà ba coup nyonso, koko mana 6 ans, c'est pas facile. Alors à surmonter et ça elle a toujours bien. Alors, ezanga wabino mama BBC, bo aimer vidéo, bo partager. Ndeko moko zwa vidéo partager. Landana no mama BBC ninga zoloba kuna tala o mama BBC zoloba. Oza na besoin peut-être mama BBC intervenir na eloko moko boy benganga komelanga mama BBC tana na eloko intervenir nanu, je le ferai avec sagesse. Alors c'est au moins ça. Tokutani prochainement bandeko, ba bisous et sika izomeli bino partout dans le monde. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants.
tozala fier ya kozala congolais, tozala fier ya kozala africain, tozala na bomoko po totonga mboka po na biso na banda na biso.